Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Boa noite, boa noite, boa noite, povo de Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Bonsoir, bonsoir, libota na Nzambe, ba na Nzambe. Libota na Nzambe, famille sekele ya libala. Na ekopesa mbote mingi. Epai wapi biso nyonso tokutami. Na ekopesa mbote mingi vraiment na kombo na Yesu Mesia. Na ekoloba ete Nzambe aza malamu mingi. Lokola Nzambe a malamu mingi tokutami na pema. Bolingo na ye esali ete ngai na bino tokutama na pema. Biso na bino tokutama na pema. Bolingo na ye esali ete tangu oyo tozala su na présence na ye. Yango to ekoloba Nzambe merci, merci. Eza biso na ngambu oyo couple tangu ifwene o tokutami na mboka na Irlande, précisément na Dublin. O toza na tangu oyo na libota na Nzambe pona kosola susu masolo na biso ya sekele ya libala. Nzambe aza malamu mingi. Vraiment tolingi bino mingi. Tolingi vraiment biso mingi oyo ekomi tango na biso ya sekele ya libala. Ya mwasi papa saila biso évangélisation. Comme ça to travailler biso nyonso kati na sekele ya libala. Tozala na ba administrateur, tozala biso nyonso esika wana. Ba cameraman tozala wana pona ko soutenir musala na Nzambe. Merci, merci, merci papa ya mwasi nazozela biso vraiment Nzambe asala biso bolamu ebele. Nazozela biso toko akozala na kati ya sekele ya libala. Merci, merci, merci. To travailler ensemble eza biso na ngambu oyo na kati ya Irlande, précisément na Dublin epai wapi tozo sangana na église la puissance divine oyo tozo kambama epai ya mosali na Nzambe papa na biso tolinga mingi papa Jean-Pierre Ngwizani. Esiko kutami papa Nzambe asala obolamu elongo na mama na biso Wivine Ngwizani. Nzambe asala biso vraiment bolamu ebele. Merci, merci, merci. Tokobondela pona kotika séance na biso na maboko na Nzambe. Seigneur topusani koloba merci epai na yo oyo oza likolo na nyonso Nzambe. Topusani koloba merci epai na yo Nzambe oyo osangisaka mabota na pamba te. Oyebike na tangu oyo tosangani Seigneur oza na makambo koloba na biso pona tina mabala na biso. Ya solo yo ndo oza créateur ya libala Nzambe. Yango tozonga katangu nyonso epai na yo parce que mosusu azate. Nzambe soki yo te tokoki te mokonzi. Soki yo te Nzambe ekosimba te papa. Yango toye epai na yo tosimbama na loboko na yo. Mabala na biso esimbama epai na yo. Nzambe topesa posa na ba oyo baza kati na nzela o bazokolanda biso mokonzi. Pona kozala kati na libala. Tika ete bokonzi na yo régner. Saint-Esprit régner lisusu pe dominer na rencontre o tolingi koyoka yo Nzambe. Zwa contrôle. Likolo na nyonso na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Tokomi na tango na biso. Banda ko partager. Sunga biso ya Carole Soki. Sunga biso ya Antonio Domingos. Sunga biso. Nos ajuda na partilha. Estamos todos na obra do Senhor. Vamos trabalhar todos. Ya Mimish sunga biso na kombo na Yesu Mesia. Toza na biso kana miniti muke Nzambe aza malamu. Toza na kati ya sekele ya libala. Olobata msungana na bala te. Nokobala. Soki po bala te baleki bakobala. Bayaya bakobala. Ouais, libala eza sekele. Alors sekele ezalaka na 2 personnes. Tocha ba jem so toza wana naiba kinaza toza biso moko te. Bapaste pe bate yo likambo ya libala totangi mikanda na Bible pe bakomi yo likambo ya libala tobwaka ba fleur bala kokanga mana Yesu Jova Shalom. Nalinga libala nalingi yo po linga libala na yo.
Ko comparer yango na libala ya bango te. To partager na omona ozo partager te. So ozo partager na oyeba ko ozo partager. Kokangama na Yesu Jova Shalom. Akisepolaka. Bakombo a famille esilaka. Okomi kutu kobanga koloba ngo po ebike eza interdit esika wana ozali. Me kangama na Nzambe. Tokangani kinosuka sekele yako fanda na libala. So Jova Shalom. Yende Nzamba solo. Yenda simbi libala na yo. Mundela. Yes. Liloba ya Nzambe ezwa esika monene na kati ya libala. Libala eza bien, hein? Libala eza bien. Mokili ezalaki na forme te Nzambe apesaki yango forme. Libondeli na ngai na poko alelo na tongo alelo Nzambe bana kopesa forme. Na libala na yo na fiançailles ya baleki ya bayaya Nzambe apesa forme au nom puissant de Jésus. Comme ça au comparer libala na otene ya bango. Amen. Libala eza bien. Ningala ko esika ozali. Tozozela pe invitation ya mariage. 40e anniversaire, 1er anniversaire, 2e, 3e, 10e. Pourquoi pas 20e anniversaire à Libala? Tosangana tokabwana te. Libala ezali décision ya Nzambe papa. Libala eza décision ya Nzambe, hein? Ata ba papa na biso basalaki ke ngai na balana na évangéliste Makou eza volonté ya Nzambe. Soki pe mama ya mwasi asalaki ko balana na papa ezalaki na plan Nzambe. Linga mobali na yo, linga mwasi na yo papa. Li décision tucha ba j'aime libala na yo linga libala na yo kolula akaya baninga te bongisa yo mokili ezalaki na forme te Nzambe apesi yango forme loba Nzambe pesa forme na libala na ngai libela bolingana makasi vraiment. Woyoki sekele ya ndako esuka aka na ndako. Doto molili ekoti na kati na ndako kobanga te loba non mokili pe ezalaki na molili. Nzambe asali mokili pe na molili. Me molimo na Nzambe ebandi kotambola ebandi komove likolo na yango pe Nzambe alobi ke lumière ekota. Tika ete esika molili eza na kati na couple na yo lumière ekota. Tika ete na tango esika molili eza na kati ya intimité na bino lumière ekota na kombo na Yesu Mesia. Tokosepela na libala kaka wana se. Tokosepela na libala kaka wana se. Nzambe asala bino bolambo lingana mingi. Bolingana mingi. Naozela yo partager. To partager. Ya Christine Bayoteng to partager. To tika na bisoka na 2 minutes. To tika lika na 2 minutes to partager. To chaba j'aime to protéger chaîne na biso. Libala eza bien. Amen. Amen.
eza mokano na nkolo tosepelisa nzambe koswanaka partout sekele ya ndako partout bayebi yango c'est pas bien ya mwasi se soumettre eza esclavagisme te ouais eza liloba nzambe libala ye amen. Papa alinga ya mwasi po ani kokumisaka basa baninga po ani kokumisaka ba grande sœur na ba petite sœur na yo mwasi na yo aza yo yes so ovimbisi ngai elongi lelo ovimbisi ya mwasi elongi lobi obima nendeni libala ye mokano na nkolo yes ezalaka te amen 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 amen. Merci pour la présence na biso, merci vraiment Nzambaza tellement malamu eza biso na ngambo couple tangu ifwene otokutami pona kosola susu na pona tina ya sekele ya libala Nzamba sala biso bolamu toloba tangu nyonso boza force na biso na ngambo wana vraiment Nzambe apambola bino nyonso botiki ya kosala poto kwa kozala ensemble tokofuta bino nini soki loboko na Nzambe te ekouvrir mabota soki loboko na Nzambe te ezala manifeste na ba couple na bino yangwana libondeli na biso na ngambo oyo couple tangu ifwene tolobi ete toza na kati ya sekele ya libala lelo tozolobela libala eza mystère tozolobela libala eza mystère oyebi libala eza mystère mpona nini parce que eza na baoyo te bayebi balonga basala bazalaka na problème te kati na libala non baza te donc eza na baoyo te ke biso tovandi 10 ans 20 ans 40 ans 50 ans donc toza toujours na tapis roulant tozotambolaka na tapis roulant tozotambolaka likola ba fleur rose non baza te yango wana tozolobaka libala eza mystère yango wana yo konéglige libala na yo te mpo ozomona ndeti bango batambolaka na tapis roulant omona ndeti bango batambolaka na bespace banyataka banzube te eza bongo te konéglige libala na yo te donc linga toujours opesa libala na yo valeur yango wana tozolobelaka libala eza mystère toza na kati ya mokanda na Ephésiens 5 toza na kati na mokanda na Ephésiens 5 estamos a falar sobre o segredo do casamento, estamos no livro de Efésios, no versículo 5, onde vamos iniciar no capítulo 31. Toza na kati ya sekele ya libala, tozo na livre na biso ya Efésiens 5, otokobanda na verset 31. Pona kolobila na tina libala eza mystère. Donc libala eza mabombami. Komona teke bango nde omoni bango wana batela baza minene baza mike milai mikuse mine do bango nde bien non soki ba expliquer yo soki ovandi na bango 1 à 10 minutes o comprendre po bien doki nga kutu bien doki makambo ezalaka pa na ngai te mais kati na mystère wana esenga na biso toza na sagesse esenga toza na maturité oui libala eza mystère. Et ça mystère deux personnes. Nzambe na kati nde ba okoka ko décoder mystère wana. Parce que mystère eza loko o eza caché. Mystère eza loko o eza caché. Donc il faut eza décoder. Donc eza loko o eza na code. Mystère eza loko bongo. Donc loko wana eza na code but ba ko comprendre dango te. Eza ndeti mutu tanga zo lota. Oula mukabo donc quand c'est que ça mana eloko mo palpable non c'est un mystère donc faut ba décoder yango
fozala mutu o ayebi ba révélation ya ndoto po ako expliquer yo o comprendre mystère wana ndenge ezokendela. Donc faut mutu a décoder ndoto wana po expliquer. C'est ça le mariage. Et un mystère. Oh faut ozala accrocher na Nzambe pourquoi ko comprendre. Libala ngo ewuti wapi e bandi ndenge nini suka nango eza nini. Et puis pourquoi libala? Donc faut zala na kati ya bonzambe nde Nzambe akofongola yo akolongola yo voile wana par rapport ya Esaïe 25:7 abi voile oyo banda ko zipa ba nation. Donc voile oyo banda osala ke ngai na comprendre sens ya libala te. Voile oyo banda osala ke yo comprendre sens ya libala te. Kaka Nzambe mutu akoyi ko dévoiler yango, kaka Nzambe mutu akoyi ko pasola yango pozwa accès ya ko comprendre libala. Po oyeba ko protéger libala na yo. Po oyeba ko pesa valeur na libala na yo. Totangi na Ephésiens 5:31. Ngala za na Bible portugais otanga na Bible oza nango pona meilleure compréhension. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Babi pona yango mobali akotika bapara na ye, mwasi pe akotika bakosangana pe bakokoma nzoto moko. Balobi te mibali me balobi mobali akotika, mwasi pe akotika bakosangana bakokoma nzoto moko. Esika wana nde tomoni mystère ebandi. Mystère ebandi ta musu yaza mundele nga naza mutu mwindo. Yaza angolais nga naza congolais naza rwandais naza suki burundi naza français allemand ekolo oyo yebi. Me bosangani lolenge nini bosangani bokoma nzoto moko. Donc eza mystère. Lolenge nini bosangani bokoma na intimité wana boza même pas na soni. Eza mystère. Lolenge nini bosangani moko awuti na gauche pe na droite mais bokomi na complicité pour na comprendre que eza mystère. Alors mystère wana po ezwa valeur ezosenga na ngai na yo toza na maturité toza na sagesse et puis toza na bonzambe loko liboso nde wana tokokoka ko décoder mystère wana par la grâce de Dieu. Lokola Nzambe alobi azalaka esika ba oyo ayebaza nde ntango Nzambe aza kati na biso ako décoder mystère wana to comprendre to pesa yango valeur. Mais lelo tozomona libala eza na valeur te parce que tozokoka ko décoder mystère yango te. Po mutu aza capacité aza na incapacité et puis mutu aza animé na ba sentiment. Alors ba sentiment wana okokanisa ke ozo comprendre libala. Yango moni ba sentiment wana na côté na biso ya mwasi mona mwasi aza impoli. Aokanisa ke libala eza bongo. Donc nga fona laksa ke ngai na bala mobali akoyi koloba te pona famille na biso eza bongo. Pona famille na biso eza bongo. Manque ya ko comprendre mystère, manque ya mystère ezala décoder. Omona mwasi balobi ke akotika babota kosangana mobali mais akoma kosangana na mibali. Eza faute na yote ya mwasi mais eza faute ya capacité inférieure aux anango liboso na Nzambe. Parce que ozo comprendre te que propriété ya libala aza Nzambe. De sengeli yo tia pa oluka Nzambe, Nzambe a décoder o comprendre que omenga naza noir ya za mundele, nga naza mulaya ya za mukuse, mende to komi nzoto moko. Alors Nzambe ako révéler yo, ako talisa yo combien asala révélation wana. Donc libala esengela biso to poussa na epai na Nzambe ako capacité biso na manière na capacité moko surnaturelle et ko sala ete to pesa valeur na o Nzambe apesi biso. Omo te libala na bino esila valeur. Toza na début ya année. Te bolinga bosala bilan ya année passée ti année otoza. Est-ce que libala na bino batu ba respecta couple na bino?
Boza considéré na ville, na mboka, na quartier bozali. Bana na bino baza vraiment considéré. Ce qui bokomi esika bozalaka vraiment valorisé. Niveau kaka ya convivio na portugais to ba convivio na ebite ko vanda na bino na kati na ndako. Est-ce que boza bana vraiment baza éduqué baza vana esengwa kozana ba parents esika moko? Te ezaba makambu o photo contrôle kana kati na ndako na kati na biso moko ba couple. Est-ce que nga na valoriser moi sinanga na valoriser mobile nanga yi? Non libala eza mbongo te. Bolingo eza mbongo te, bolingo eza ba acte. Po soki bolingo eza mbongo ekoma intérêt, bon siko lelo so mbongo wana eza te. Lelo soki moko oya travaillaka plus, azui problème oya santé azoko travailler te ndenga travaillaka. Donc libala eza ba acte, acte ya liboso kozala même complicité. Donc acte ya liboso ko valoriser. Acte musu ezali ke donc ko yeba ko respecter. Engagement oyo ondimi. Eza na butu eza na moi na ndima yango liboso na Nzambe. Eza na kolela na koseka na ndima yango donc nga fona valoriser fona pesa yango valeur. Mais mutu apesa kango valeur mutu oyo aza déjà décodé na système oyo ezalaki codé. Mutu oyo apesa kango valeur mutu oyo aza décodé na système oyo ezalaki codé. Alors mutu wana zaka o akuta ina Nzambe. Mutu wana za o azo comprendre que libala eute pa ina Nzambe. De yo libala no esi la valeur parce que olongola bilamba partout. De yo mona po yo za mobali, Bible lobi ke mobali akotika babota kosangana na mwasi, sen pa na basi. Mais siko tala yo basi boni osangana na bango. Siko na kosangana wana nini yo porta kakati na ndako. Oyebi rapport sexuel ezana ba conséquences ezana ba avantage na ba conséquences vantage nango ezali sentiment obino bozoyo katango bozaka bino mibale oboza mwasi na mobali par rapport à liloba na Nzambe. Metango boza makangu bozo porter ba malédiction kati na bino. Rapport sexuel eza bénissant na ba marié, c'est pas na ba makangu. Relation sexuelle é uma benção, mas só nos casais. Não nos concubinais. Não. Não, nada disso. Nos casais, sim, é uma benção. Agora, imaginas, quantos homens que tu vais deixar sempre o seu corpo? Que brincam, façam o que eles quiserem. Às vezes por semana, por mês. Quantas vezes tens tido relações com os homens no lado direito ou no lado esquerdo, além do seu companheiro? Par semaine ou par mois, mibali boni o batusha nzoto na yo. Basi boni batusha nzoto na yo, baza basi na, o aza mwasi na ota za mobali na ote. Oyebi nini oyo memaka na ndako. Réseau za moko pozo comprendre valeur ya libala te. Meilleur ami na libala azate. À part moi si naona mobile na yo. Oui, biso nous toza na posa abatu. Mais fona bonne de la Nzambe a révélé ngai na ba bonne personne. O ba baksa implice na libala na biso. Tala meye camarade oyo zana ye. Azape na mobile na ye, azape na mwasi na ye. Makambu yoko yebisa ye, yepa oyebisa mwasi na oyebisa mobile na ye. Mobile na ye azape na pire ye. Mokolo bino mibale eko yindana. Mobile ne koma zana pire ye. Alobaki makambo kuna. Mwasi pe koma zana pire ye. Alobaki pe makambo kuna liba na bino esili valeur. Parce que eyinde libino. Libala na bino esili valeur. Non, eza mystère. Kozana mutu nyonso te ke fona kene pona yebisa ye. Te batro baza capable. J'ai trop aibisi Moïse abi luka bat o baza capable o tchabango pene na yo parce que okolemba. Oui, eza pena mukolo monga pe mama joli na ko lemba. Na ko luka yo. Mena o luka mutu nyonso te. Na luka bat o baza capable po ba pesa ngai loboko na ke liboso. J'ai trop bina Moïse luka bato baza capable.
c'est que ça la bateau peut bazala bango capable te ezanga ite meza Bible na mokanda na Exode. C'est que ça la bateau peut bazala capable te. Pourquoi j'ai trop Exode. C'est que ça la bateau peut bazala capable te. Ta ngana kei na kelo balikamu na ngai lobi na koyoka ngo na gauche na droite. Non, baza capable te mais influence ya misu ozomona parce que misu e mona kande bango babimana ndako bazongaka okanisi bango baza capable ko baksa implice. Akoza ya nanga koza mwasi mama na ngai. Est-ce que baza na esengo na libala nanga? Ba secret oyo betela bango ya libala na yo. Baza na esengo ko baksa implice ke bino bokende liboso. Tango yebisa bango ke bana nga ba 6 classe, bana nga ba osala master, ba sepela na yango. Mobile nanga sombi lopango apesi ngai atie na kombo nanga basepela nango. Bango basepela tango yo yebisi bango ke mobile nanga yi akomi na impuissance sexuelle. Ah basepeli babi ah skonde tozwi porte ya kotel. Babi ah tozwi porte ya kokotela. Oh. Non, faut que luka bato baza capable. Oyebi na lobi na Exode, Exode 18 na 21. Exode 18 na 21. Jéthro bokilo ya Moïse, azoyebisa Moïse boy. E tout dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus. Abi luka batu o baza capable pe ba o babangaka Nzambe. Omoni batu yo kozala bango na milie na yo ya libala na yo. Do batu o baza capable pe o babangaka Nzambe. Te so na ama pasteur na yo ezate ke na banga Nzambe, fo yeba etandam nanga. So na za ser na yo kati na église, ezate ke na banga Nzambe. Ezate ke na za capable. Non, non, non. Faut avoir la révélation pour te quoi tenir ferme na mabala na biso. Pour te faire ça exemple à malamu na mabala na biso. Oh. Et ça que ceux qui y mobile na somble que super nga pe fa sombela mais combien de super aux anango au sali même une année la ta angote. A fait ça ya tâche match de 13 ans. A pas nous qui nous kamete chassa pas qui nous kameteste. Mais surtout ça c'est incommodant pour que vis qui est la comprar en lieu uma autre page ta un autre sapato ta meta ça c'est incommodant. Non, ils a bongote. Ceux qui ba sombele ma rouge mais yo na ma bleu, ça va? Ceux qui ba sombele que ya pembe mais yo na o noir, ça va? Tout ça la compétition te. O biso ko longolika idée à compétition na libala na yo. O vanda bien. Ezate que poye ba celle qui est anniversaire, ngape fo ba sale la ngai. Par rapport à quoi? Ti, tout li na to comprendre le sens ya libala. Yongo moni chaque année tozo ke na mabala, chaque année pe tozo zwa ba sango ke ba divorcer, ba divorcer. Oh, mais kaka année passé to ke ne libala na bango, année ba divorcer, année wana pa bali lisusu. Et puis ake bala nani ake bala ex. Mais na ex yango, hein? Na ex yango ba solo la kandenge ni ndeni ex ebe ke yena mobile na eba kabwani. Ndeni ex ebe ke yena fia na mwasi na eba kabwani. C'est que na ex baza toujours na mamero ba téléphone ou comment? Tango yo oza na kati ya libala oza toujours na ba relation na ex ok ko expliquer réalité ya libala na yo epa ya ex oyo bokomi lelo makangu azalaki ex na yo mais après bokabwana yo bala moke na kobetile lisolo ya couple na yo lelo akomi makangu na yo ako respecter yo te puis akobala yo te akotia na ndako na ye te parce que ayebi ke oza moins sérieux. Aibi ke azozwa yo na maboko ya mobali na yo mais yo na ye déjà bokabwanaka. Et puis ozozwa bambongo la bino ozokende kopesa ye. Ozozwa malédiction na yo uti kuna kosala ne rapport sexuel oyepe osangani suna mobali na yo. Oyepe osangani suna mwasi na yo. Nte oza mabe. Oza mauvais, oza mauvaise. Donc yo moko zo détruit couple na yo. Si ma ngo olobake yo ba serviteur wana bazana ba ona nguya te non zali ka ba serviteur te. Ezali kamde to koma ba infiltrer belé kati na bonzambe ke naza mwana nzambe non so za mwana nzambe ko sa mambozo sala te. So za mwana nzambe faut respecter libala eza cadeau nzambe apesi biso.
Tant problème yo ko zonga pa nzambe obi Seigneur tala problème na couple na ngai nzambe tala puissance sexuelle nzambe tala frigidité na couple na ngai nzambe tala bana na ngai nzambe tala boye. Et puis mabala mususu eza mabala ya ba coup de foudre lelo ezosala basala nzambe mutu pasi mais ezalaki nango libala na bino te donc ndeti bamour scolaire mutu moko azosala bolingo moko ya bana mike boyebi te. Mais âge pe babi nature pe senya biso ba âge to komi nango ba 40 ba 50 mukongo ezolemba mabume komi na banduta ba papa pe mukongo ezolemba force ezosila. Mais pourquoi tolingi toujours babuzo ba aventure okolata bilamba moko donc ozospose nzoto okoloba ndeti mwana mukie okobeta lisolo ya couple nao partout. Mais pourquoi? De ce que bato bazalo ko respecter mobile note ezana ya mwasi ebele toza boye na kati na ligne au servaka papa te. Donc olambi biloko etika na cuisine surtout biso basi ya poto. On a poto donc to sunganaka oui to sunganaka mais ça devoir ya mama olambi otie biloko ya papa na mesa. Et puis ko tiaka biloko moto tiaka ka opondu na fufu. Non otie musuni otie makayabo otie. Donc mais ça ezopesa même goût avant muto avanda. Déjà ba ya mwasi muso zawana obite ke fo o sokola chemise ya papa o repasser yango o tchape sous-vêtement na mbetu o tobi ke libala eza mystère. Donc mystère wana fo ba ke nga fona kipe mobile na ngai. Donc fo sokola sous-vêtement ya papa o repasser o tiango pe na mesa. Papa po yebi obite ebisi mwasi no ba soutien wana e baby. Na lingi lobi to kende opona ba soutien obie carte yangwana et puis ko pesa moi sino carte kaka te tango moni kaza na posa non carte za yete za yote meza bino bokoza na ba code ya carte na bino cash te non nga carte na ngai evanise maku ayebi pin code nango ya evanise maku tezala nango pa na ngai po eza nature na ye. Ye fayi se mako eza nango epai na nga po eza nature na ye ayebi ke nga naza ye. Siko yo papa donc carte kutu pini mama yebaka te mama pina carte papa yeba te mais grande sœur na yo ayebi pina carte na yo grand frère na yo ayebi pini ya carte na yo papa petite sœur na yo ayebi pini ya carte na yo mais mwasi na yo ayebi yango te eza dangereux donc wana eza sous libala te atoloba ke ndoki ka oazo pumbwa non bosa eza bondoki pina carte na nga mama na nga oyeba ngo jamais oyeba mpwani même avant na ndako na nga loba mama azobima leki azobima na bino ezwa carte beta boye ozulanga eloko pardon mais mobile na nga mwasi na ngai fa yeba pini code na nga bumwa te tozotya mitu na biso na pasi libala eza mystère na kati ya mystère wana ntango nzambe adekoda pasuli voile wana na Isaïe 25 alors tosangisa bana yo obota libanda mwasi pa abota libanda mobile pa abota libanda bosangani tosangisa bana mama motema mabe donc soki bana ya mobali baye dozomwa ndeti kaka ebetaka na ndako yango liwezo ya bato nyonso oza mama mabe. Donc soki bapaya ku baye oko présenter bango te oza mama mabe yo mto olakisa mwana anenga ocha bande génique asa mwana mobile no azande kwa bana na yo mto olakisa nenga ocha bande génique nenga osokola surtout ba mbeli bazami na swa mapeka mais mama lakisa ye papa lakisa mwana wana za mwana ya mwasi na yo kotane na toilette loba zwa bicarbonate zwa citron sangisa tiana sa mapeka na minute ozo brosser na minute ozo nika sous vêtement na yo comme ça solo wana ezo longola oso wa mutoki aza mwana ya mwasi na osunga ye aza mwana ya mobile no sunga ye aza mwana yo poso ko sali bango test ADN aza makila mona bana na yo et puis lelo za makasi ozo sala fier mais lobi na biso to yebite.
donc na kati tolobi libala eza mystère tobondela nzambe adécode mystère eza eloko eza na code nzambe adécode code wana soki nzambe adécode tokomona ke tokozwa accès ya comprendre valeur ya libala donc po opesa mwasi na yo cadeau faut ke tuna grande sœur otuna grand frère otuna mama po biso na famille na biso ezala bongo donc o mama ya biso alobi yango tosala babi mobali kite mwasi kite soki yo yebaki kozodépendre na baparent il fallait pas obala soki yo yebaki ozodépendre na baparent il fallait pas obala yo pe belle sœur na babiso bana basi tokota na baproblème ya bandeko na biso ya mibali te même aza na problème na mwasi ne totika bango barésoudre yo jamais olala mbetu mona ndeko na mobali loba so boza bandoki oyo bopumbwaka po no linko compliqué couple ndeko na yo c'est meki na belle sœur no alata boye mbonga ya na biso asala mais oui aza mwasi na ye Genèse 3 partie à 16 kuna babi posa mwasi ekokisama pa mobali na ye po na ni mobali na alata ete po ni mobali na mema ye na ba voyage te non posa mwasi ekokisama pa mobali na ye belle sœur nanga azwa grâce akutana na grand frère nanga salaka ye bolamu oui parce que comprendre kaza mwasi na ye ale ope bondela pe nzambe atouche motema ya mobali no asala ope bolamu wana yango to bakozala bien na nzambe to bakoluka toujours kozala na relation parfaite na nzambe bana biso pe bapambwama mabala bana biso epambwama nzambe akutanisa bana biso na mibali oyo ya bongisa akutanisa baleki na biso na basi pe na mibali oyo abongisa mpona bango nde bakoka kolonga mystère wana je trouve biluka bato baza capable tokomokoma na suka ta mosusu libala no ezozwa problème parce que oza toujours na milia bato oyo baza na baincapacité bato balinga do esika baza fo bayebake bango bazali bato balingake eloko amoi na ndako moninga ye mpe fo atia yango nomoni libala na yo ezokoma na baproblème wana parce que mobile no aza ne na possibilité wana te mwasi na yo aza na ye na makanisi wana te mais bo olingi kaka bosala lokola bango yango nomoni toujours baproblème ezozala ya échec mais toza na début ane libonde na ngai nzambe asala biso ngolu bisika oyo amonaki mokili ezalaki molili ezangaki forme nzambe alobaki mpe lumière ekotaki kati na mokili tika ete nzambe aloba esika oyo ezangi forme na mabala na biso na butu alelo na ntongo alelo esika oyo ezangi forme na intimité na biso nzambe asala biso ngolu lumière ekota na kombo na Yesu Mesia esika oyo tozangaki capacité ya kocomprendre sens ya libala donc nzambe abie biso na capacité surnaturelle to comprendre sens ya libala na kombo na Yesu Mesia nzambe acapacité biso na capacité surnaturelle toyeba kose respectane moko pe muninga toyeba kolingana moko pe muninga libala eza bolingo eza ba acte bolingo eza ba acte siko totala ba acte ya ngai na yo na par rapport ba conjointe na biso est-ce que eza ma valoriser te nzambe sala biso bolamu na butu alelo Seigneur capacité biso mokonzi na nkembo bakouple na biso mabala na biso nzambe bisika o code ezalaki o ezomema biso na incompréhension nzambe décoder afin que tozwa sens to comprendre sens ya libala décoder système parce que olobi ke libala eza mystère nzambe mystère eza loko eza caché Seigneur po to comprendre yango Seigneur ezala décoder biso moko tokoki te mokonzi na nkembo biso moko tokoki te nzambe na bomoi yango toye epai na yo yango ngai na bandeko na nga tosangani nzambe toboyi divorce Seigneur toboyi divorce lolenge barekabiti balobaki keza bakoko na biso balobaki tokobala te tokotonga te nzambe biso tocomprendre ke toza na posa libala yango yo pesa biso Seigneur tika ete otambwisa biso par rapport a bonzambe na yo kino mokolo oyo kolinga moko akei moko atika nzambe nde wana libala esili kati ya moko kati na biso Jésus
natiki nsima na ntango na maboko na yo. Saint-Esprit zwa contrôle. Continue kosala mosala no kati na bacouple na biso. Tia bato baza capable ya kobakisa un plus na mabala na biso mokonzi. Parce koza nzambe. Régner peut dominer, Seigneur. Likola o nyonso eyaka kopikola nzambe maloba no kati na mitema na biso. Ezwa placité au nom puissant de Jésus-Christ. Tangu nyonso zo tala na se mokonzi. Pona kobatela ba couple, mona couple andeko na ngai na kombo na Yesu. Seigneur Nabi, merci parce que oyo pesa kibiso pona ko solola, pona ko loba, pona ko enseigner Jésus. Kati na bandeko na biso, yawe to sali yango. Na sima nango Saint-Esprit, sala misala ya kokamwa témoignage, gloire ekozonga epai na yo. Nzambe mabala ezala restaurer, ezala recomposer, na kombo na Yesu Mesia. Parce que oza nzambe. Kimio mokile kopesa te Seigneur, ezala esengo, ezala protection ya mabala na biso, na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Nzambe apambola bino, asala biso nyonso bolamu ebele, eza biso couple tangu ifwene na ngambu o na mboka na Irlande Dublin, o to sepelaka tangu nyonso mabala na biso ezala solide, yangwana tozalaka tangu nyonso na libota na Nzambe na kati ya sekele ya libala. Que si on vous abençoa, somos nós cá na Irlanda, precisamente em Dublin, nós o casal tangu ifwene, que estamos aqui todos os momentos em frente ao povo de Deus para que possamos falar sobre o segredo do casamento. A nossa ansiedade, o nosso desejo é que os nossos lares sejam sempre sólidos. Em nome de Jesus Cristo. Assim falemos, bye, bye, bye.